vérité zali présenté par ngai na poko lele pa ya l'impresario Joachim Zambona nazali ngai moko kaka te comme d'habitude mais nazali accompagné na mama Annie. Mama Annie mtazali l'activiste du jour ye mtabana ko yana ba question na bino obose ko pesa ye pe mtabana ko ya na ba suggestion ndenge na ndenge azali apona ko répondre ba question na biso nyonso pe ko yebisa biso makambo nyonso ye akoyi kozala nango. Il est impresario lelo na pokwa na ko présenter bino émission auto siko sala recherche na maman Aneza susu na nini Ya Saint Paul, donc apôtre Paul. Saint Paul to l'apôtre Paul to ba bengi na minoko na biso Santo Paulo, n'est-ce pas? Yewana. Mama Ani avant to kene na émission na Saint Paul lelo ya Santo Paulo, est-ce que vous avez une idée ya Santo Paulo azalaki nani? Santo Paulo avant akoma Santo Paulo azalaka komo na azalaka nanu Saul. Yende mutazala ko bomisa batu nyonso bazali ko sokote ya liloba na Nzambe ko yempe mutabomisa ka Etienne na mabanga. Donc ye alingaka kutu mouvement wana te donc azati tango azako kende na nzela kutana suke na nini wa mulimo santo bimela ka yende place nde yako bongola motema. Naza pena na mingi te suki yoko ko batisa ekozala bien. Merci mingi sir Ani ndenge osili ko lo bazali na raison. Ndeko oba bengi na kombo ya Santo Paulo. Santo Paulo azalaki moko ya ba oyo ya baba na Israël parce que azalaki na libota ya tribu ya Benjamin. Yango azalaki mwana Israël. Azalaki pa la fois romain parce que na ba oba sili ko ba histoire romaine ko ya komona ete Roma, Italie. Yango mzali ko contrôler ba contenu son yango mzali na grande puissance bazali ko coloniser à part Égypte presque. Ba pays ba Arabie Tina Israël nyonso ba watu bazaki na dominance tina kota Europe empire romain na ba basili ko yeba yango ezalaki na dominance makasi donc Santo Paulo ndenge lobi Saul ya solo ser na ngai azalaki pe mwana Israël azalaki pe citoyen romain et puis yeko lokola banganga nzambe ebele na kati na bana Israël balingaki liloba ya nzambe te oyo nkolo sumasia ayaki kote ya biso. Bazalaki na lingomba na bango babengi kombo ya judaïsme. Bazalaki na lingomba na bango bazalaki na mibeko na bango oya Moïse. Bazalaki bana David bayebaki Biblia très bien. Bazalaki pe ozela Mesia ndenge osili ko yeba yango. Ndo natangwa na Mesia yake nante. Natangwa na nani ya Saul? Ya apôtre Paul. Wanja Mesia sia yaki nkolo sasia kufi deja. Eke lingomba déjà balisi bazali ko continuer mais natango wana ye azalaki contre azalaki parimba oba mwaki Jésus o bazalaki pour Jésus kufa o bazalaki contre lingomba o yeko bota mana kombo ya mwana o bebe kombo Yesu Masia Saul azalaki contre yango ya ndenge mutiko loba kat na nzela a Damascus azalaki okende kuna pake ndeko bwa santu wake noko bebe sali lobana nzambe o nkolo Masia yaki na yango ndena nzela akutana kindengo lobi na molimo mosanto simanda saye nini abongoli motema mais avant bongola motema ye bakete ye mto na ko bomisisa basanto ebele ye pe wana mutabomaki nani diacre Etienne na mabanga merci sir na ngai ndeko na ko ni musika te tanzo zaliko zonga ngai l'impresario Joachim Zambona accompagne mama Ani temo toko tante pe ko détailler vie to ko tambola ya Santo Paulo ba obalanda émission Santo Luka bolanda makambo ya Luka lelo yo ko kende musika te tozana Santo Paulo merci mingi ndeko na ko kende musika te. Enya usedi ukeni pa uno nyamine bo useni subane ni sasuo
disciple ya Jésus te. Parce que disciple ya Jésus elingi ba mutu azali kolanda nani? Maître, n'est-ce pas? Disciple signifie élève. Élève azolanda maître. Or na place otomoni Jésus atambola na apôtre Paul te. Yeah. Mais parce que ezalaki déjà mokano ya Nzambe te fa remplacer Paul sona automatiquement Saint Paul kombo na ya Saul elongwaki bapesi ye kombo ya Paulo po a remplacer place eloko moko kuta koloba wana ete osukaki na place koloba ete Saint Paul oyo kati na les 12 apôtres bazali koyokana te. Bazali koyokana te ye na Santu Petelo. Oyo azalaki Saint Pierre. Merci mingi. Donc mpona nini ye Saint Pierre ye alingaki bateya kaka menga mantalu baki asolwa de bana Israel. Ye alingaki kaka bateya ba wana donc Donc ba ce qui na circoncis. comprendre bien maman Anioli koloba ete Paul amekaki kosolola na Petelo bazalaki na barene bajour presque une année soki selon barecherche na biso ya discussion kaka bana Israel balingaki Jésus te bayuda balingaki kuta ata moke komba chrétien te mais sikoyo Paul aye koyebisa Petelo ete non fo tokende koteya bikolo nyonso na baoyo basi bakata baongengaki ye bacirconcis bana Israel na babikolo ezali ke bana baza bana Israel te bango nyonso fo bayeba liloba na Nzambe parce que Jésus-Christ ye moko alakisaki ndakisa atei ti na Samaria atei na Juda atei na bikolo nyonso bafilistin bato tu baromain ateya bango parce que nkolo si ye moto abandaki mission na ye oyo ateyaki bato ebele bato nyonso mpe kote bakendaki bazala kokende koteya sango malamu banaja kopanzana les 12 disciples kaka te bakomisa nkombo ya nkolo Yesu bisika nyonso na monde mutu nyonso azwaka ayokaka Jésus andimeli alanda ye akendaki nde na place oza komona ete Petelo aboyi abibe biso tozali kaka po toteya kaka na banani na bana Israel kaka oyo mama anya otula baki asolwa Bamenga mantalu. bamenga mantalu mpona nini menga mantalu Bango mutu bazalaki bana Israel o baye bana eke baye. bana ya David Bana David bon. bana ya Yuda Yes, bango wana. ndenge mwana oza komona ete Paul alobi no parce ngai mpe naza boye nazali mwana ya Israel na libota ya tribu nini ya Benjamin mama nyo oyebi so emission moko tosalaka tolobelaka Benjamin azalaka mwana nani Bon, Benjamin azalaki mwana Rachel. mwana Rachel oyebi so tolobda tanto tolobaka émission misa cimetière akufelaka na nzela n'est-ce pas ntango abotaka Benjamin azalaki incapable ya kobimisa mwana bongo bainfirmière babimisi kaka Benjamin et puis ye akufaki place wana bakundelaki ye nde yango moto ekoma nini Betelehemi yango wana nkolo sango abotamaki wapi na Betelehemi ya Yuda bato babi o Betelehemi mpe mboka moke cimetière apamba kaka te eloko nini ya malongo ekoki kobima na Betelehemi nde Yesu Kristo abotamaki na Betelehemi na village na cimetière ya nani ya mama Rachel yango oza komona ete Paul alobi ete ngai mpe nazali mwana ya Benjamin kati na tribu ya nini ya Benjamin me na nza convaincu ete nkolesa ye na mabele kaka te mpo na bino kaka bajuif aye mpona mutu nyonso alokola bayokanaki te kobosana te émission na biso ya lelo ezali Saint Paul tozongela na Saint Paul na Petelo bayokanaki te Saint Paul ake na nzela na ye koteya bikolo mosusu ke ngai na yo mama ani et puis Petelo atikali nde place wana tosukelaki mais na peso su parole okontinue nini yango so oyebi concernant makambo etali Saint Petelo tozali kolobela bon Santu Petelo lokola clé ya église batikelaka yango epa na ye na maboko na ye bon donc ntango bakabwanaki na ye Saint Pierre nde akendaki na ye kote ya banon circoncis donc bato oyo ya bapayen nde akendaki kokontinue nzela na ye koteya donc eza bon merci mingi bela nde abanza bandeko na ngai mwa introduction oyo touti kopesa concernant Santu Polo ekoki mpona boko koyeba mpe ide a peu près Saint Paul azalaki nini kasi mateya na biso nano ebandi te sikoyo ntango tozali kozonga bandeko nalingi boyeba ete soki tolingi kolobela mateya oyo ya Saint Paul ofongoli Nouveau Testament na katikati ye okokuta na ebandeli Luka me bamikanda nyonso mpe Luka koma richesse mingi okomona ete Paul asali mosala monene koleka badisiple nyonso ya Jésus yango wana soki tobiki tonolobela makambo etali Saint Paul tokoki kobanda lelo oyo mbula mibale misato mine nanto sisi ya koanalyze ka ya Saint Paul te ba makambo ezali ebele tokoki kolobela Saint Paul kasi mpona koyesango mokuse mama ani
Desu na msoto hulitiko zo awa. Toko lobela Santo Paulo kaka na makambo etali mpasi ya mondimi. Pasi ya monini. Pasi Paulo amonaki. Na style na ya koteya. Style na ya koteya. Nini suto kolobela Santo Paulo? Na ba lettre onyo sa komaki. Mikanda oya komaki. Mama ni tanto kozonga. Yebisa biso. Sada. Ekasabiye. Ajani ewa yenya ubon. Anona chadi papa.